Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Nele le soli bosona bino ko bakisaka un de plus non ko la kotia katinanga. Ni nanga kina loba mukwa lelo na olobela ka likambo ya nsala na molimo. Bana nzambe za ba bisona Matthieu 4:4 ete moto akobika kaka na kati na bilia te me akobika kati na iloba na nzambe. Akotala lolenge moto yo aza ko vivre na kati na santé malamu eza moto aliaka na ndenga malamu. Kasi moto yo okomona santé neza un peu compliqué azobela te ana likambo moko te mais santé za malamu te okotala condition ya vie na ye eza moto aza kolia na ndenge ya pasi. Et la réalité mokele, même Bible lobby, même la nature ne vous enseigne pas. Oui, to mona kayango ndekonanga, moto alamuki na tongo, a déjeuner, na 10h aller frais, na midi aller quelque chose, na 13h je peux dire, aller quelque chose. Et comme na 15h, 16h, aller goûter na ye. Et comme 18h, 19h, a dîner na ndenge ya malonga. Okokuta moto ana santé na ye na problème mon côté. Komona ke corps neza vraiment anticorps nyoso ata maladie ou bien ya okomona nzoto neza ko résister parce que lo lenga lelaka lo lenga zwaka so ya nzoto na ye eza déjà ko protéger na ba virus pe na ba attaque ba maladie ndenge na ndenge anga bongo sikoyo molimo pe ezali oyeliaka siko molimo eliaka biloko nini parce que le wanzambe lobi la foi vient de ce qu'on attend soki yoza koyoka kaka maloba ya mabe yeba ke molimo no pesa kwa eza kwa nkese mabe na mabe soko zoka maloba eza ko peso bomoi molimo no peso tondisa na kati na maloba na bomoi wana nzambe koma pasi pona yo sonde konangoza kana sala molimo neza na kati penza na kati na pasi de to mona o lelo to ko mona bana misusu ba mama ba papa ba ndeko mibange baza ko luka na ko lia nini otali ba santé na bango okomi komitu na nzambe pona nini boyi mokili pona ya sole sala kabiso pasi anga ba oyo bazalaka nango batondisa makala ba pasi na mitema batondisa makaso na pasi ya mitema zo nzambe ndeni na kosala na komisela ta mwanzunga biloko yo ndeni na kosala pona pesa na bato batondisa na ba compassion ba ndeko misusu ni siko na koko sala balata kapasi wana ya tondisa na kati na molimo balia ka kitoko na molimo balala ka kitoko na molimo bazanga keloko te donc azana communion tango nyoso na bonzambe baza tango nyoso ko sosola ete nzamba lingi nini nzamba bombeli biso nini bato wana batondisa makape na mawa ya bato baza komona bana kati na liloba na nzambe te bato ya solo batondisa na kati na communion na bonzambe balilaka mawa ya bato wana aza komona ke ya solo muto ana ndao kitoko ana mwasi kitoko ana bana kitoko metala bomoi na bango na molimo tanzamba kofungole miso na molimo atalise etadam na ye atalise etadam na mwasi ya bana alobi nsambe pona ni bakoko sala boy kaka mawa obiso toyokelaka bato yo bazangi bilia lolenge bato batondisa na bonzambe bayokelaka mawa na bato bazangi bonzambe nzala na molimo ndeko nanga ya solo balobi na bilia molikili tosombaka ngo na mbongo lelo pona lia kitoko na nzange loko te ekosenga naza na finance kasi liloba na nzambe eza gratuit ndeko na ngai yozo lala nzala ozoka kolia te ndaku neza na eloko moko te provision eloko moko te biloko ezali gratuit ezaka kana yo kende kozwa part na yo yaka kobomba na ndako liaka ndambu olingi te ndeko nanga asalela nzambe bakoteya lokola bakoteya te biso lelo ba oto tento bitika to edifie libota na bana nzambe ba miso ba bibotika zangi makambo kosala ndeko nanga makambo kosala na se moyo eza ebele makambo kosala na se na moyo eza ebele mais soko soso ndenge to sosolaka ete batuana bavandi na mboka na bilia izate mabeleza kokauka ososoli ke bango baza na pasi na boy na lata pasi wana yango mona to mibwaka na bonzambe parce que na kati na bonzambe ndeko nanga bilia oya ofele epesaka makasi na nzoto pe na molimo kasi bilia mokili epesaka makasi na nzoto me molimo ilataka kufa ya solo libanda toko ko acclamer
ya solo libanda toko koloba ya solo pona nini okomi kolia bilia oyo eza ko détruire molimo lobi kuna molimo ekolata kufa. C'est la même chose ndeko nanga muto abande kolia biloko na ndenge ya kitoko amesana kolia ba restaurant malonga amesana kolia na ba bisika malonga amesana kokota bisika malonga une fois porte kangamelie akomi kolia na ba malewa akomi kolia biloko akana kate ndeko nanga luka muto ana sima mikolo okokuta santa zalaka nango yango aza nango te. Yango Bible eza koloba na biso même la nature ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas parce que en réalité mutaza molimo yango na lobaka putu moi ta mutu akufaka to lobaka teke lobaka tout le temps il est parti azali susute mais toza na corps na ye tozebi kaza telle place mais tolozwa azali susute pour il est parti c'est l'esprit qui est parti ya babi en réalité dans l'homme c'est l'esprit ndeko nanga ko lukato sepelisa musuni luko sepelisa molimo na yo luka molimo na yo butu moi evanda na kati na bonzambe kasi ko vanda na kati na bonzambe lo lenge nini ya liboso ndeko nanga ko to sezali makomi na nzambe nzambe alobi maloba na ye ebimaka pamba te kino maloba na ye soki ebimi kino ekokisa misala na ngo nde ezongaka. Nzambe alobi na yo apesa yo ba principe oyo esengeli otambola kati na yango yo tosano ba principe wana te mozozela sikoyo sante na yo molimo ekole kokola lolenge ndenge nini bazo peso miloko akolia liaka po sante nezala kitoko koliaka isu misuni te liaka kandunda yo lobi te tika na lia na misuni na lia ndunda kaka pona nini winde konanga tango yo buki mibeko yeba ke quelque part misuni ane elio maladie na nzoto elio ba blocage makambo ebele na nzoto epai ozaka santé makasi komukoyoka bapasi na nzoto tango komona médecin ayebisi nini na pekisaki kolia misuni ozolia misuni pona nini. C'est la même chose ndeko nanga na molimo nzamba pekisi eloko kosala te yo moni ke ndeko wana azosala ngo tikanga pe na sala oui osali mais yo eboteli siko ba conséquences na molimo eboteli ba problème na molimo ndeko nanga na koyebiso nzamba agiste nzamba agiste nzala molimo ndeko nanga eza très dangereux ke nzala musuni na koyebiso ndeko nanga lala nokutu nzala ya musuni me kolala nzala molimo te lala nzala musuni ndeko nanga ke lelo na jenaki premier jour deuxième troisième ya solo nzoto ekozala faible mais une fois kolia ekozwa makasi mais soko oza na nzala molimo soko oza na nzala molimo ndeko nanga lelo kokoloba tika na sambela elo moko se réaliser eza te parce que oza faible na molimo okosambela na ndenga mabe okosambela ndenga connaissance te okosambela na kati na désordre okosambela na kati na formalité parce que na molimo na yo oza na nzala wana makasi moko te wana force moko te alors lokola monguna akombataka biso pe aza na kati na molimo ayebaka mikolo mama Josiane a faible to attaquer mikolo mama Josiane azokoka te to simbe kotoyo mikolo mama Josiane vraiment aza affaibli to bundise na nzela o ndeko nanga nalobaka butumu muto ayebi biso ezali nzambe na munguna na yo moko yango komono lingo fuka mobondela obitika na zwa 10 minutes omono osali kaka 2 minutes tikana zwa 30 minutes omono osali kaka 5 minutes tikana zwa 1 heure du temps avec Dieu omono osali kaka 10 minutes pona ni na molimo za faible na molimo liebilia malonga te na molimo za ya kokufa nzala molimo ndeko nanga eya très dangereux ke nzala musuni. Alors lokola monguna arize ayebaka ke mutoso akomi na nzala na koko manipule ndenge na lingi eloko nini aka liboso alongolo liloba na nzambe tango akolongolo liloba na nzambe otikali kaka po akosimbo na eloko moko te ndeko nanga luka batu nyonso lelo bavie eza détruit luka bango eloko liboso monguna yaka
abenjo musika na nzambe akobendo na mukolo moko te apeso na nu degu ya makambo ya bonzambe muke akoboma moto kino yo moko mono komi na lourdeur ya kosambela ya kokende lingomba ya kosala likambo ya bonzambe bakoloba likambo ya bonzambe mpo na yo komi sujet critique bakokotaliso peut-être kandongo vandi na ndako na yo okwei na pasteur moko aza koprêche nzamba na posa oyoka ye me yo zape ye ndeko nanga nzala molimo ekomi koyinisa yo maloba na bomoi. Et pourtant ici que sengelo banda koliaka muke epeso nzoto no makasi yo wana kutu makasi wana kozala te po nini nzala eleki makasi et comme kosenga sikoyo batu baya kosimba yo pokwa kotelema nde sika mungu na kasi koko détruire nyoso ozalaki ndeko nanga tokende na réalité ngaso bakale na tine nous enseigne pas. Tangu yo zana nzala moto oza susu na lolenge ya kovivre te ya kolia te ya komela te ndeko nanga